papa emela barwaye o mabele oyo pangi emela bapresta na banganga kisi zote kopola nango zote kobima bakusu zote kozonga mabele lokopamba yokela bango bazali sma ya pamba oyo bateyaka ye uzaka ye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bungaye betina tepelo tango yifweni yaya salela tango mbeko salela tango fami amadi mame kedika mfumwe yaligo solo pani. Voilà, donc toutes les dispositions. Les deux qui 5e réunion pour saluer les artistes de Komoni Ndenge Bayaka Ebele. Bamususu wote moni bamusute, le monde bamusute. Bamususu bakoki koyana bango avant, bamususu bakoya retard. Ndenge ezali wana tolakisaka toujours que association oyo esangisi baartiste comédien oyo baza organisé oyo mosusu meme na vie privée na bango bazalaka bango na désordre mais oyo balandaka balingi logique baza na kati ya ANTPC po ANTPC tosali yango te mpona bamatanga obien mpona kopela tosala ANTPC pour que tolandela makambo etali vie artistique na biso professionnel la difficulté toza nango mosala na biso eloko nini tokosala po tose retrouve eloko nini faut tosala pour que bateni ya baartiste ezala ya malamu ezala te ya donc vraiment c'est une association pour nous matisa quelque chose dans la tête mais ceux qui matanga yé ceux qui m'occupent à Zobela de côté na biso mais tosala association pour nous matanga tosala association pour nous Zobela. Voilà, alors président ma disposition ni oyo bozui pour nous assurer sécurité na matanga na vele donc. Non, toutes les dispositions sont prises. Tozaki na bourgmestre ya commune ya Kitambo de organiser bien ba biso ba élément et puis biso moko na ANTPC tozani na équipe na biso de sécurité très très forte. Et ça la makana ba fête, ba réunion, ba matanga de ce côté-là problème moko ezali. Alors président enterrement et tout ça la mawapi et puis entre terre et ciel. Voilà. OK. Président, est-ce que vous avez un message pour la diaspora et puis pour les comédiens partout où vous avez la confirmation et à Matanga? Non, pour les la diaspora, d'abord, c'est pourquoi bango kuna lokola bazana ba stress ba tika ba famille ba tungisa bango ba tinla biso ndeto ofraka bango ba distraction mais bazala un peu large envers nous parce que quand il y a un problème et comme la bango ne balesa kabiso neti ngana zalia wa mutu moko poto alesa ngate je me débrouille ici tout passe dans bisengo awa alors so yo fandu na poto kuna likamoko zali d'ailleurs poto bino ba comédien qui ça to comprendre bino te bango ba utiliser bino ba collabo de mona bino na maman Olive de mona bino oy ba mona bino na maman Olive allez ba siliki so ba moni bino na maman Tshisekedi Nyakero ba siliki oh di mutu aza libre ngalo kola na fit na sport na sa mutu bilima dragon tout ça quand biso belete mais président c'est quoi yo mutu renaissance oyo kotomoka isa choix bande kona biso na poto bazali na mboka oyo eza na démocratie voilà bango nde ifale ko tuba pesa biso ba leçon démocratie keba baswana kate babunda kate na makama politique eza nde ba idée confrontation ba idée mais bango e comme okubeta oh c'est comme toke obeti mikolo ele kaki na Afrique du Sud tamba sud africain bazo benga na ba étranger nyos bazo beta ba étranger nyos ngaka saki batu na biso ba menace ka batu na Afrique du Sud ba ko bima bo ba bundisa batu na oyo
nini babungi bango soka makasi kaka na biso. Mais président ba droit de réponse wana et salami pe pour na artiste mususu état que responsable des artistes président Masumu ba droit de réponse et salami par rapport n'est pas la photo ba déplorer qui matanga ezali mais tout moni ba comédie baza kobina quelque part na kingakati mais tout moni ba droit de réponse comme ko salama ma vie président ba droit de réponse ma vie ko salate bande ko na biso atika exagération nde oyebi biso ne fait pas dire que batu bakeniga po babina ou quoi mususu bon dans ndenge na ye akobi mais vous n'avez pas vu les gens batel mabango so ba na kofina ça dépend mu kisoki amoni na ye omona nanu teke muta kufina famille lundi me balobi bon to kokunda yete mariage ya Jean-Pierre moi na biso Jean-Pierre evana na uyo ka te place to fana si ko ba famille so ba bima kana bala mais to comprendre te ba so na ba tikina na mort ba salna ba mariage ba tala ka ba nini tout ça et puis raisonnement ya mutu bilobela. Et puis, c'est pas tout le monde qui descend. Moi, je me demande même de qu'on a vu ce mingi. On reçoit ma carte, ma crédit pour que nous fassions. On a pour tout cas, on a été mingi ba finga. Yo ça n'est pas comme sauter au salaka pour nous. Pour bien bateau finga. Bande qu'on a besoin de nous continuer la bango. Yo ça ma crédit pour finga muto atikalia. Yo les sakaye. Moi. Bato poto na lingi bango mingi ngana sana bandeko belé mais bandeko na ngai heureusement ba raisonner ka lokola bato soute il faut que raisonner aux amutu ko sala teneti kaka ozo ko non ozo ce que nini na yebite ce que mon nini ozo na kokiko non nous sommes entre nous la démocratie mutu na mutu a cause la na choix na ye biso lokoto za artiste comédien batu mususu baza na opposition batu mususu baza na pouvoir ndenge tozali na kati ya association mais toya ko traiter makambo ya politique te soki na moni mutu na biso moko bayambi ye na politicien moko boye ngana bana ko bude yo vani na poto fandi na yo tout ça yo ya ko pesa biso ba leçon ça n'existe pas ngako tubamika na bango te ko mingi bakoma kasu bakomi na kisasa alba yo la na poto kama koma na aéroport atiebo ya komi na bandinete tabo hotel chao ya finga batu mingi yao ba collabo ba tout ça ye wana komika kabu c'est inutile nous biso landaka wana te biso tozo senga kaka toza na bomoko bobo komona te ba pays oyo ba colonisa bango neti ba français ba Congo Brazza ba Cameroun ba tout ça oyo ka ke batu na bango ya poto ba mena saka ba artiste na bango ba mena saka ko ba poto na bango tout ça non kaka biso kaka toyeba ka te soki esprit nini yango na pe mboka na biso poto koma liboso eza di po bandoki baleki komona mutu mpe alongwa na mboka mais amemi na kidoki na ye place ce n'est pas normal ce n'est pas normal il faut tozala na bomoko l'union fait la force na mabe na malamu tozala na bomoko ekopermettre biso to résoudre le problème c'est pas maman parce que maman na yo atambolaka kotenga mobie akoma kobela bingi yo kosundola ye contribuer na kamwanda amela aspirine amela nini omona papa to mama yango na biso totika lawa biso tokenda na poto ba France ba Belgique ba Allemagne toke totali eza po mboka ba mindele biso na ngoka mboka ba mindele na zongi na ngai yawa pi na kufa te mingi pe omona fandi kuna iloko pe asalaka eza te awa kaka po bamona na bana basi na sana na ngasa na poto tout ça tika. Merci beaucoup président. Voilà donc nous allons continuer Zaki, c'était là les présidents. Papa, emela barwaye o mabele hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali sa prince maya pamba
na bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tangu ifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe ya miluzolo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomanikati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poatikaki yesu Masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe ya miluzolo pani mboka na mboka tozoyoka basango butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe ya miluzolo pani mujambuje nkifetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo